Bana Congo, Bana Poto, Bolanda Elengi na biso TV avec Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV avec Jericho Betox. Il n'y a pas de deal. Vous savez que n'oubliez pas que Elengi na biso TV. Jericho Betox. Tiens, l'inen. Salut Nabadeko Nyoso Bozola Nabiso partout dans le monde entier. Jericho Betox Nabino Ye Chaka Kongo artiste et comédien 207 Oyobo Mesana Kolananga partout et Siko Bozali. Merci beaucoup Nanenge Boyambangai et surtout Bozola Nabiso na Elengi Nabiso TV. Elengi Nabiso TV on a Nabibo s'abonner et puis chaîne Moussousou ya théâtre yé cinéma congolais yé Nzonzing TV bientôt Bozoba film kuna et puis na site partenaire Vitesse TV ya Darling Love Oyo Caméra Woman Wasimbi caméra na minito dans ça l'émission et puis en Afrique à Téléma TV il y a Boss Ngala et merci beaucoup Nenge Bozolanda Biso et Lelo Jericho Betox Lelo a Elibino un invité de marque Oyo Azosala Musala Naye et puis il y a côté déjà dans ba film pas mal de films surtout les ka bino bozolinga mingi ya batu ya Libanda et puis na surtout na Kinshasa awa azo évoluer na groupe Oyo ezali groupe ya président ba réseau Oyo nazo pesa déjà mbote Oyo azosala musala kitoko. Il s'agit bel et bien de aubergine to luka lelo to soana aubergine Oyo rit déjà Darling Love a foué biso déjà caméra to luka to soana aubergine moi si Oyo nazali na plateau Oyo to sola makame belé et puis ko tonga na ebelé on a ko tonga na ye poto bongisa kaka et à passant nazo pesa mbote makasi na tio muluba cher tamisa gérer na mutu ke osala rien pour bato na solo kabatika koloba Charlie Adjanga artiste et musicien Oyo azad na nord et puis Mamarine Bouyamba la patrona et Dr John Maonzo Fodi Chibango wakwetu kandi na auto soana na ba conseil wana esalinga bien vraiment et puis na bosanité Chico Luango Pointe Noire déjà Jericho Betox étant que chroniqueur na zoya wana to sala sala bokotambu sanga to sala sala d'émission et puis c'est ma Mayas Motema agence Mayas na pesio ba mbote belé tozana aubergine awa mama boni naza bien papa santé za bien santé za bimonika yo moniki na bien ya liboso na opesa oli loboso na ba fan na yo balanda ko pe na internet balanda ko pe na ba télévision na biso akinya po internet pe mikolo na Kinshasa ezo tala maya dega lilo ba liboso ko yebisa bango ezani lilo ba liboso no yebisa bango na pesi bango mbote na batu nyoso to balandanga na lingara bino mingi donc soki bino te vraiment biso vraiment mobulu donc na lingara bino mingi bo continuer ka kolanda biso na ba internet na théâtre na biso nde to lekara awa na ba chaîne na biso ya andi musala ezo salama donc mbote na bino alors mbote na bango lelo na baki to tonga makasi po na bengi Darling mbango ya esika toza o ata yo boy na nga na koloba pour artiste comédien pe bazo vivre vraiment moké eza résidence na yo ici ko vandi aubergine vrai nom na yo ezani Christelle Nongo Christelle Nongo bobota mi combien na famille baboti biso 6 bino so bozali biso nyo tutozani bana basi boza combien ba basi to mibale baza 4 donc ngani mna kangi ba basi ngani mna kanga bongo voma ba ya te pona zala kanga ah merde bino bina bota bino ndenge mo kaka na biso sko 5 mibali bana basi mibali en tout cas ça li plaisir na bossa inte mon général Defao matumona na senti kabose bulembe na Kenya pisha attaché de presse à Mokonzi ezaka bongo faut même ba chroniqueur malgré bazo finga biso ba chroniqueur mais faut même ba chroniqueur na ba voyage ça la benga pe ba même nga ponto et ça la bien pour na que ça musala alors aubergine lelo na mbio l'émission na ngapo tout ça là ba programme trop dans le bas il faut to sola na yo musala ezoki nengeni d'abord président ba réseau na groupe moma musala ezoki nengeni leader wana penza za leader na ngaye Joël Barezo papa ba aubergine mingi na benga ki papa ba aubergine na benga ki nzamba scénario pour scénario ne dendraté ya raté donc so ma beti penza Kongo nzimi na pesi leader na ngambote sika za leader a pembe Joël Barezo donc moi na moluba kande baloba ma tendresse moi moluba loketo pété le biende vraiment ne makamna katsa kini donc
papa nanga na peso mbote siko zali aubergine oyo alela yo fort na ko kufa pone oh yo ozo inspirer ngelo mo bino ba actrice beaucoup maka ko benga ba président na bino ba daddy ba papa mais ok na se on mo na remsu boza no mama konzi ezaka question moko ba to libanda pe na bato balanda bino ba na tuna bino na linga ba réseau l'idée ba réseau akuma mobile nanga et sala mataka papa papa na linga ke mingi po mutalaxinga musala na linga ke mingi po mutasalinga na zala aubergine po gérer ya mbanga na émission travers ba réseau donc qui moi na mobile na ki osala moteur osala mopété aubergine tozo mona lelo ba comédienne beaucoup na stabilité mo malgré moi ko finga na moi ko tonga na quand même musala ngozo fouter pour tout moni na yepe na parler na za bien na kei et puis na moni isa pinanda kwa star musala ngozo fouter bon musala bse futa na mwe musala bse futa na onde etingo aubergine na zo prime na na ebité bango kuna so ba vivre ndeni on a groupe la bino zo prime ngama na zo prime na le 15 ba salaire te na zo prime prime on na zo l'équipe bato ba zo salaire na ebike le 15 donc ba réseau ninga za na zo benga onema ina saki ambongo na sima mukongo azo pesa na enveloppe do yo ke otala prino na ndako ngeti nga ebi prino nga na zwaka kamara nga princesse maibona pesa mboti na linga wo mingi camarade na nga nete ebi ni ba prix auto zwaka mais ba ninga musunde to tuna raté donc na mutayeba ni mamne ndinga sala ka muto na mutayeba ma ramne ndinga sala munde bino pe na Congo boko moko sabatu mono zolo babu elelo lobi tango ko mama président to sali groupe auto bandozo na biso salaire te mais kongola loba kake kongola loba kaka o kito mata kongola to liesier o salie nini soka longo ofingo kaka siko eza selo éducation ya mutu ngasiko ni na ofinga te mais na kiteti na ngana ndenge na ngamela ko finga te bino longo pona kinde wapi groupe ya ka moko na kata Congo groupe ya ka groupe ba réseau yo yebi yango ba mashako na pesi mashako mbote mama na pesi mbote siko zali ba mashako ba umeli na groupe pa sans souci c'est combien des ans azalaka kaka et c'est pas souci papa sans souci gangela kaité to bazalaka na ba problème te ba problème wanda ozala ma vanda ki poli ngi musala na muto ali musala na lelo so ba moninga na alo ba moninga na belo ba moninga na c donc nga mona zo kitisa na travail na nga na musala nga po sika nyo tout les scouts ça makulu. Voilà, merci beaucoup. La réponse invitée dans nos plaisir na pesi caprice bolingo bien et maman Samatou molimo c'est attendre aubergine. Pour ya jija kaka ba atie maquillage bien té. Bon to yeba suite na on commentaire pour yem sane ko jija ba maquillage ya ba actrice. Na pesi pe mbote na batu nyonso surtout page Facebook Mochado de la presse et puis na la bouche autorisée la bouche autorisée yo c'est bon. Paparazzi asula nanga esabi. Maveyo okosi la mama rapide. Jo alinga ba mumi bon. Et puis célibataire. O alinga ba la kalami et okosi la mama rapide. Voilà. Lelo olobi oza bien na groupe ba réseau. Elo mo banda o René par la bino président bino ndo linga ba film internet té. Internet est envahir théâtre. Groupe nyonso comme les canaux internet et prévenez tout muso ba kita groupe na bino ba biboza trop local mais les lobos rejoindre internet na moni président ba réseau na moni film mais internet atie et puis monde dans zonzi pe na moni président ba réseau ça va ma solo siko c'est bon boyo ko so la skona sim. Merci Jerry Cobertox. Na c'est canon mais batinda moi nous déjà coquille hein sinon coquille te papa ko tindoté donc ba raison ne ko zeno to ko canon na travail le lo ngo aubergine na coquille de na travail na ebe loko bono memela on expression bo et loko bono memela ngo bo loko bono memela ngo bo ko to fonatika suspense ana droit tika ngai kende nzonzi kende internet tango bande ko kanga biso peut-être non to ko ka quitter mais en plus so yi muta koti déjà na monde ya mambo ba internet ya banzonzi akoma on négliger musala nae négligence penza musala ekotaka ndeti lelo to alonzi mardi fona kende répétition lelo sikona kende tournage mo banzonzi to 6 23h
lobina la muke booking nga bia puna de na tourner puna pina olukaka ko tourner non kenanga puna to moto ke de comme une exigence puis en plus papa tinaka solo de yakoki so no okoki te seke ba oleki so te ngane na aboy na mito berger de yakoka kama la process maïbo de yakoka ba ma cafeti de yakoka donc na mito ne to abo abimisi biswa bibo kende poto pe siko yeba po yemo pe siko pe a koti pe masolo internet po yemo pe seke yemo pe na koka kite ta kote masolo internet te wana mukolo wana mukolo ye penza jouer et lo moto na ebiteke ba réseau jouer te jouer nyonso soki abane ko inviter na membre ya internet liboso azeno na besoin ya statut groupe na ena akolisa no ba na sima yemo oya loko amuni ke bana bakoli yemo kwa ki pour moi déjà zangé derrière okola akola derrière kala tongo donc yemo kwa ki alandi sibiso bana sima bolandanga desko to holanda donc tozana singama tembe to holanda na kaka la vitesse. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ma réponse y a invité Nangaï Aubergine Oyo tozane na plateau Darling Love caméra woman Kolo Vitesse TV yim tasimbeli nga caméra ngai star yo tout que nous na extrêmement ya film Oyo nazo sale surprise na régie kuna omo le funda mona ntaba isuka na koni ya moto tala lo lema moko bina tendeni contribution malongate bino bat bozala makola malonga na tata na yo ndeko na ngai kuna na hôpital kuna gravement malade yo Roberto sinon ofandi awa ozotala ndeko na ngai te ata yo moko ateki mutema mabango lo kufanya kimia kola bate na na pasi wala mwa mama na ngoza na hôpital ndeko na ngai propre yaya na ngabi minga na landi bandana na vana na hôpital wala na mona kayote ordonnance zo bima mbala na nazo soma bakisi mbongo nezo yate nazo ganga po bato quartier nyoso tu bayoka lelo ninga na chema kolo nazo na mbongo akisi te bimisa mbongo pesa ngai batraiter ndeko na ngai bana na onyoso tu bafandia maman Berger yeta ngrasa za maman Berger nana posa koyoka bino te loba likabo ngoloba kam oyo kutela biso awa yango to débattre na papa papa lobi aza mwasi na ya bana na mbongo akolinga te souffrir oui azosenga par moi le locataire pongo et comme il niveau ngana lo kote tina sima kuna po apesa ka mbongo tiko be explication mile bo pesa ngani ko bani oya ngande kwa kufa na hôpital na kuvanda te mwana no mwasa za yeta ndresa za wapi na zo tuna ndengo na kufa na hôpital maman bonjour ndumba moni Ndumba, omoni famille, omoni bana ndeko na nga botaki, bandumba, boye, yota katalawa, bandumba, boye, na simbiyo, bon ndeko na nga nga kufa. Tendre, ntala, bote nyonso mama na ona mbeto hôpital, azo souffrir alinga kufa, yo kaka na crayon, kaka na bote, kaka na habillement mabe, tendresse na bota yo, ndeko na nga ite. Berger. Locataire le pont bato bazobelisa mais aobima azonga alingi assistance ezate tout ça solo makambo famille merci beaucoup Darling Love caméraman talara yo simbi caméra na plaisir au tout ça le monde entier NJ Sukari moninga shuna la parisienne tio muluba cher kaninga ba français tio yo Aubergine et ça le nini film oyo ya tendresse dibinga la sirène oyo abengisa ki ojoa ki titre dans les WhatsApp babominde kono ya mwasi quoi et c'est un bien makas na yo ki bien na surprise mon a évité merci ah regardez il mange bien na pesi tendresse moi na muluba loquette pété la sirène na pesi ombote film wana ezaki na zo surprise na film wana na ye na biki na jouer le musu na kumba bi jouer mama leki Zambi na ngai donc faut ka oyeba musala démarche wana ndebuka yanga démarche wana na bande ko jouer na pièce na biso moto bande ko sala na bande ko jouer pièce de rôle na je jouer moi sa mbongo na jouer mutasenga senga na nzela ndesika na binisa démarche na kinye kange batu balela mo force ba muninga maman Berger tamona démarche wana parce que mo sanga soni senga bien vraiment merci. Alors Aubergine, yebisa biso et ça la kondenge nini ko ya na monde théâtre au regretta kato mona ragi ata ba bandeli mu kilifo za kam théâtre. Na regretta te sala nga bien. Na yebisa nzambe soka sungi ngai lelo so babali na ta alliance mobali na nga permettre ngai vraiment na sa théâtre.
pour non ça n'a buzoba te non ça ka nde théâtre pour na musa na ngam pour mibali musu babanga ka o mos na ke ça théâtre ba olinge pa pour être mo ba kozwa bisika bo te Christelle non alobi on ça buzoba to ça ka théâtre pour lingang to no mona ka mano mi amuyombe gauche ça la nga bien a umena are pa umele pa papa muyombe gauche papa na peso mbote mana omi na peso mbote na linga ka o mingi et ça la nga bien si ko nga pela linga na koma lokwa bango lokwa ba machako na musala théâtre donc théâtre ça la nga bien malgré ba bokilo bandi marabino facilité malgré bandi on a biso ba flore bango ou te ko bala wa Herman yebo tazane mo mobali auteko bala bino bala basi babi ba mambo kilo pena ba pesa no chance pour babi bino pe ba fille à théâtre boza ba moins sérieuse muyaka mo afingisa ba yaranyoso muyaka mo afingisa ba yaranyoso elinko lobate so yaza ndumba Christelle Aubergine pa ndumba te nga penza na ya théâtre nzala te na ya théâtre pasité et puis akate na ya théâtre pour na lingara théâtre ya musala na nya makila etungisa-ngelo ekotanga théâtre donc mabo kilo na nga opesa nga chance autika nga ipena sa théâtre pour mobali mo muna ndina zela nai bande ko na nga mibalo to jouer na bango na katsa ku ba réseau ba ko mabe ba semeki na ye so ni sengi staff to ndo staff na bango donc makanisu wane ozala te kati na ye Aubergine to kotana nu babili kamba kisi bino komi GDG maman sokola ngai Aubergine nga zaboye Aubergine alinga na poudre na été alinga na faux d'été na été na milieu théâtre bino na bino pe bala basi ko boka na maladie yo to zwa mama na ndingi ya liboso zaka passe ezaki po to ebi vie de prière te muto a priaka inutile pona ke pa mama sokolanga nzambe de sokolanga ye a sokolanga banda libumwa mama Marie libumwa mama na ngai nzambe vraiment sokolanga na Aubergine on a les cananzela sur une leki non c'est senti que non na moi si donc ngai kisi na ko simba ngote na monde a on simba kisi te kisi na nga na yebi que vendredi fona kende prière mercredi na ko tra prière dimanche voilà bino bomba na sima prière te na ko bomba na sima prière te na muto aleki banganga nyoto aleki bat nyoto kisi ya ka nzambe ye déjà sokola ngai da pesa nga 6 pesa nga nyoto sko yebi fona ke lukani so na bi mutu ke ya sima oka mingi tezo ye ya na mai tungwe eye penza wana kana teva kinto na internet wana kana teva kini siko to na internet siko na internet na bi ke jeep ne mutie ya po ezo ya wana ya catch eye penza ya donc non sokola pona luka isuni lupa ya sima so na bali voilà merci beaucoup na pesi mbote makasi na notre producteur oazumi ma Jerry Kobetox pour nous pour tourner avec artiste comédien moi étant que journaliste autiste nzoko et puis vinanga Atriche à motomètre likofi nanga na bomba na Congo so bomeki na obimisango chafouin a beta ala tsakaza likofi ya mbongo mama na ngai oyo na mesala mingi ko boaka mama Marie Mbuyamba la patronne merci beaucoup Aubergine to comment que na chitozo chité yebisa biso est-ce que théâtre pour na yo batebele ba ni baloba musique eza na ghetto théâtre eza na ghetto théâtre eza rokita pona yo théâtre eza likolo to bozo avancer to bozo ya rokita biso to likolo e groupe réseau to ba théâtre nyonso ah te to likolo théâtre ki okita te to likolo to vraiment likolo na ba travail na mambo nyonso to zo mona ke théâtre ezo avancer siko elo bazo juger ka ki ba fille bino beaucoup moyela Aubergine l'était alinenge ou la télévision émission boye babi beaucoup moyela kaka bibala poto surtout basa poto babi yebisa ba fille na bino na ba surtout que la mibala poto basa poto na pesi bino mbote bino nyoto bo abasi kitoko ezaki mbali na bombe balinga biso ngande sikonde fona boya na lobate na olingate siko soki yo nzimi faut baloba biso to stuke mibali na bango mibali on bayela biso bayaka ni lote bayaka na montre mo bazo longo 4 personnes 5 personnes ndenge na yo kaka siko na olinga bango pona sa na bango nini donc c'est que fona zaka na ba ona zaka na bango vraiment bango nde makambo bango siko so na olinga bino boya ka nde petit na ngai boaka ngai ça nga bien na boaki yo na leki na mo agence na zumo eloko na ngai mais so yipenda kopa bolingo en tout cas nga vraiment mi ba poto na ebite basa poto na pesi no mbote boana mino na raison nga mami ba la poto na ngana nga bangote voilà to comme kene na shit to zo shité yebisa biso ba film déjà na groupe na bino pe na internet donc ba tu bazela nini ya sikabo ça ila bango na
na internet voilà pour na kin déjà tout temps la biso comme bolika na CBS tout le monde a ébi que bolika na CBS na internet ba film nini ya sika ezoya obo bana poto bakozo à part peut-être banzonzi ko ba bengsa ka en tout cas na ko tanga chaîne na biso oui toza na chaîne na biso to fungoli site na biso ya sika to na posa bo s'abonner pour botala ba film na biso ba image na biso eza na chaîne na biso komo nango Bokomonango TV donc soko beti kaka Bokomonango TV oya no okuta pièce à maman bana na premier épisode toza ti na 6e épisode da ba bwaka kiango ba te belé ba s'abonner déjà bato belé ba s'abonner on a donc toza pe na posta na bino pe bo s'abonner pour mona musala ya aubergine esi kezo utela à part no o ba benga biso voilà on a remarqué ba groupe belé ba président belé ba mo fonga ba chaîne internet ba boyena ba contrat na ba bateau peut-être bazali ba ndoso ba film bon bato bande osoma ba film ba na bango mabete ba na bango bien mais site nini oyo tourner loko no ke ko ça ba ko ba site ba ko ma fier ba benga zela na pesi artisan Chibam na Paris na pesi ombote Eric Chibam yene mutafungweli biso site à partir ya poto na pesi ombote donc so bobeti na Bokomonango TV bomona biloko ezana na kat et on te préférer to sala ya biso moko pas bat bol na bango ko tse biloko te et on te préférer to sala ya biso moko question mo no retourner za moi question qui songi bato balobi relation ni bozana mo yo na camarade ngai wana za su kamata kuma de ndeko kuma de ndeko na benga ki kamana ngati ndeko na ngai na vie bat bavanda ami balé batoka bo se comprendre wana penza ndeko na ngai soko bergine na $100 ata to ke ville to koti boutique yanga mayebo ezala su ki camarade te et comment kindeko na kindeko ba mayebo na koti na chambre na lali azala te na za l'aise ningi ye pa ye ki pa ma mari nazala te aza l'aise soki pa ye awe sikanga naza donc obengani te ata uta salata na osala 3 mois kaka ye na osala 1 mois kaka ye donc on est comme kindeko soki nga na $100 yebaki mayebo ko zo ata 30 ata 40 donc otika na 60 soki na malade olandanga tina hôpital timu kona robima soki alobi nanga ki aubergine oya se kabimi ce qui est ici quand bimate ngana la libre mpanzi ya la libre donc on est za sui kamate kuma kinde kuna ba fia bato batala rabino na bato batala rabino libanda mboka so ba lobi ba basimi balé so basangani bon bazokanga mabon seke baza balele bale au monde na bino pe ba bimonde qui lesbienne eza makasi bango ba ça qui lesbienne était so ça bango ni futa bango banani wa kende bango ba lobby so biso ba fia tête to kuma ba lesbien yona lobby bato bango ba lobby ke ba sa ki lesbienne zo futa bango nini biso nyoto to na kata car mutaleki muninga zate pour la théâtre mutale karazate biso nyoto to yekola donc inutile ngo bergine za lesbienne ngande fo ba bala ngande makamde na ndako libala mozo quand même oza na ko ba nini likia na ezali fe obala comme moi si moto comme engagé maintenant moi si fona bala valeur na ya musala théâtre no sala pona za na valeur fona bala so na balte no za na valeur te ata na sali ba 600 nde na kangi poto nde na ka elote donc so na bali na alliance na za penze loko ba meta na pesi yembo tisikazani donc fona bala nde to moni pe mabala baninga msusu ya yo pe to ba seke bientôt bon to tanenza mbota musepse simbaka sula nina baloye bat ozala wana ozwa image maramnyonso na bike pote mon voilà pote yo kasango donc bomelo ba shida te po belebe bazobala bazolobo ya nzambe bomeli nga shida mais moi si fois balé moi si fois balé pe baoloba shida ndiye shida ni ebomilanga to na onzuma libala seki pe na oboya shida elo ni la tskafu na za na ba shida 5 to 10 te so na zumo bal oazo simbanga o alingi ndenga na zaleli azo sala ba posa na nga initi na za suna ya jamobo o ya tondolo mobo ya Pierre yo zala kuna tika no ya gelo parinye tika no ya papi parinye na ye po ni muto osimba nga yende makambu na minute waka ndenge rite watanabla lobaka yende makambu donc
Jona ne makamna minute inti na zana bango belé dans basé loté. Voilà, basé le côté to comme na suka, j'espère que Darling Love va celle biso image oyo na pesi mbote na mon général Defao et puis ba petit na ngai o bazo encadrer Jerry Kobetox bientôt pour mon bango ba petit mo amibali. Donc bango bando za na émission na nga comme lokola soda na nga baza pembe na nga na nosala bango émission surtout ceux à la place moko ouvert Chacha Mystère Limoko et puis José Dibinga, Dieudonné Dibinga, Taïga et puis Stani Kangodia, Kangodia vraiment, bah petit année, bah simi ma solo quoi. Alors il y a ça biso, moi question biso à souka ya curiosité, est-ce que lelo soki koke libanda mboka ndenge baninga biso bazo voyager, est-ce que on sala ka théâtre toko keneno peka libela topé libala ka ndenge lobi wana ali tiki na yo be comment ezala na projet kusuna ke libanda mboka na sa ma filme nde ba vila biso Jackie basalaka ah siko yo bino so tubo baka bongo sa filme so bo sala ka ezala na ba filme te oto salaka aweza ka filme mais filme na ndenge filme te siko ngani na siko na sa filme wana penza na komi scénario ya vie na nga nazui ba artiste ba makasi o baza kuno déjà ba kenda dia na ba Paris wana to sanga na ba vie na nga na ba sœur na ngo baza kuno to se maman na bo et kitiki ni do ekangi masolo voilà ekangi masolo j'espère que boyoki projet na ye nenge ya lobele yango eza ba souhait na eza sala pena ba film on ngolia mingi ni ngayo mimi no ngolia pondo limbondo oh c'est comme ça mongala tena mkongo bon kongo mponda ba limbondo ndeni biloka bangala bon na préféré yango to mso bakanga na mafuta mbele yango mi na fufu oh linga couleur ni couleur na ngala mingi poto moni ochena ndako te o créer un problème te yango te na linga mi couleur pembe na préféré vraiment pembe trop mais na linga sko pantola pembe te mais il y a blamba likula pembe à part ça ba couleur on tout tikal na linga mingi voilà alors pesa mbote na bande konyo soto balandio et puis modi la fin na émission na biso ah na pesi mbote pas leader na Joël Barezo leader a pembe leader o asalingo aubergine papa aubergine linga ko mingi aubergine linga ko mingi papa na pesi mbote na ngai na longa tel net vie na ngamuna nga bien voilà bata poto pe bato pe ba otala yo bamuna pe miss no mago bande ko bomba na pesi mbote na nga epa Aimé Boubebo saki aloso balobi yende penza ne makambu agence epa na ngelo opamba pona ye mokonza pakebo millionnaire Aimé Boubebo saki aloso yayo ya mwana na pesi mbote na ngai epa ya Artisor Chibangu na pesi mbote na ngai pa Darcy Maka joueur makasi motema Niclette choyé dans ye penza mbote no ya mwana Darcy Maka na pesi mbote na ngai na pesi sunani makambu penza na ko suka pe wane ba o batikali ba o ba na posa na ngai donc ba lukanga ba ozwanga waza na posa libanga toujours na oboka ba mukandinge zalaka donc c'était na nga penza pas vie na nga Aimé Boubebo ba bionde sac à l'os onde penza ni makambu wana nzamba agence petit na nga leka donc vieux yayo ya mwana voilà merci beaucoup j'espère que na yambela ebino aubergine oyo to solo naye et ça libino plaisir oiseau évoluer toujours pembeni ya président Joël Barezo et na pesi mbote na Junior Kabananga c'est mec na biso mobali ya Chimène Chikuma wa kwetu celui-là est un leader là va tout roso ye photo mona po bato oyo bato na solo koyo ba mi mama kamunanga pa na on ebité so basala ndenge nini Junior Kabananga tala kaka journaliste mo bobo monona te oyebi pe ngate mais na ça il a télé réalité mo boyo mo mona et puis ngana yebi depuis MK on a bazo bengo okocha et puis ti bateka on a Belgique bima biter na kosi est-ce que batoire bazo dondo lelo abundi Qatar est-ce que zalaka merci beaucoup Darling là on va changer ma position caméra humaine j'espère que moi ça zo filmer et ça on est non moi les loba bona ndekona moi ça zapi na site na mais tani nga simbi caméra Darling, la peso ba mote bele musala kitoko chérie.
alors ça la peine ça taka il mange tout non moi ça simbi caméra ça lina bien mais Camille te peine les capena site né ou monanga na émission mon photo ça na voilà merci beaucoup pour continuer toujours Kolanda site ya Darling Love Vitesse TV mais oyo ils ont l'excellent pays image oyo elengi na biso TV Africa Telema TV et belé ba site oyo Jerry Kobeto ça là oyo Monique azana besoin na contrat na mutu nyonso na ça la pepa ya qui no stress de tanya weloli na ça la peine vitesse na ça la pas Yves Malona Kinshasa makambo oyo amona azana besoin na sele ba vidéo to yekaka to sololi 10 vidéo oyebisinga marque ba vidéo ni no lingi opesinga lo chocho na ngai to vidani to solano alikama ba 10 vidéo na po to zala bien to be bana lo roi boss wana te ya uta poto ya na ba tampo nga dema meka Jerry ameka ko tout est pour azamuke aya na internet na sima na nganga na internet ça fait déjà 6 ans na banga kanzana na liwa bandeko bozola na Jerry Kobeto so bozala bezo bosunga botini na ngaso mbongo te siko na omosenga pena matériel et ça na bien so koti na maison mo boye opesi Jerry Kobeto micro caméra na ça na condition bino bolinga surtout ba théâtre quand ndi bolba ba Jerry comment ba scénario no bien pour bientôt na tu kozwali kama mo ya filmer na perdre film moko kolo mobali et tozo bandelango mais bientôt bozozwa lobby nanga on est à une film à Darling Love et puis bozozwa ya kolembula avec Kabose Boulembi wana dédié yango ndeko na ngai et puis bokozwa eloko nini esi la raté après boko ya kozwa siko eloko succès makambo sokola matakwe ya Robino Mundibo marqué générique année c'est qui mais sokola matakwe de benda mon pe poto ça la artiste et surtout faire la cour na ça qui est un colo mobile on a pc conseil ma casse ba c'était ma ka jouer qui malheureusement dit ce qui dire et j'ai problème donc tozo bandela moi zéro merci beaucoup tu monu ba cher soutenir Jerry Kobetox bela dinganga merci za kine amona au publier photos za kine merci beaucoup na ba kolo site nyon surtout yo ba sepela pe na Jerry faut beaucoup melanga makasi merci beaucoup mama Rimbo Yamba la patronne merci beaucoup Freddy Chibangu Francis vraiment merci beaucoup pour l'appel nayo merci totelema n'importe Darling totelema vraiment totelema pas mon apport ba yo bo ya mi moi sur vandi c'est pour mon taille ne yangwana zo tikete na tikete ben voilà merci beaucoup à tikete ngai voilà merci beaucoup quant à moi je vous dis bye tokutana na émission ekoya ciao bana Congo bana poto bolanda elengi na biso TV avec Jerry Kobetox elengi na biso TV avec Jerry Kobetox y a pas na deal vous savez que n'oubliez pas que elengi na biso TV Jerry Kobetox tia